ko balancer non il y a des fois musu mobala osala te to futela ndako ozomona soki yo osala te nga na osala te omona ngo te ke eza bongo to perdre garantie na biso bana biso baotanga te mais soki ezalaki ke mobali na nga osala te soit mobali na nga asala nga nasalaka bana biso baotanga na ekole bien baozala na éducation moko ya kitoko et puis na ndako na biso tokufa nzala te mama yebaka ke nde eza boye nasalaka mais avant nabima il faut nasala devoir na nga ya kibo mama ozomona ata soki na kata mosala nabimaka 5 heures nazo obligé faut na repasser mobali na nga chemise il faut natika sengla kitoko natiki sous-vêtement bien veste mobali na nga ya kitoko chaussure mobali na nga na bongisi potanga kolamuka na sali peti na nga natiki likola mesa nga na ke musala ozomona ngasuku na loba ngo na vana na talaka boye omona couple moko baokabwana po mobali alingi libanda yaya mais soko lingi libanda bakaboni po mobali na kelinga libanda ya natika ndako na nga po yo kelinga libanda ya jamais neva na sala ngo te omoni mobali alingaka bapesa ye attention surtout mingi na couple so mwasi opesa mobali attention te tala obando tromper jusqu'à non moni place on a le baki mabe eza ebele surtout na ba génération na biso o so mobali azuka mo difficulté mukeke yo ne mwasi mobali komo dépendre na yo o mona ba manquement ba respect za église mobimba foye ya mo lupango wana mo ba fo ba yeba ke mwasi wana nda futa nda Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakalango Nakati ya chaîne Nabiso, chaîne Nabino. Et un grand merci Nandenge Bopona, chaîne Nabiso, la chaîne favori Nabino. Et dans ces cas, je tiens à remercier notre manager d'élite, Papa Tigre, depuis Texas. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, Nzambe abakisela yo vraiment ba oyo nyonso oyo oza na ngoposa Nzambe abatela yo ainsi que na libota na yo. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso obolandaka émission Nabiso entre trois voilà oyo to fandaka to sololaka to betaka masolo sur l'actualité ya vie actuelle voilà oyo elekelaka biso na kati ya société et lelo to fandi tozo solola bongo la parité tozo solola est-ce que eza malamu to mabe mwana mwasi oyo ya libala akoki pe kosala akoki pe kozwa engagement na compagnie moko songolo pakala oyo kosala ke alamuki na tongo liboso pe ya papa asokoli ye pake musala liboso ya papa et puis papa pe ake musala est-ce que eza mabe to malamu na yango bandeko botia ba commentaire bo partager bino pe o bozana ba sujet mususu bokoma yango na ba commentaire tokozala wana tokofandela yango tokosolola yango elongo na bandeko nanga na loboko nanga mususu koto yo nazana Bianca Zanga koto yo nazana Darling Love CPI tozo vanda vraiment tozo solola ndenge to mesana ko solola na kati ya émission Nabiso. Bianca, bonjour. Oui, bonjour Chacha, bonjour Darling Love et bonjour à notre manager Papa Tigre de voilà. Luxe depuis Texas. Nini Tolière en Opé Cornebeuf, donc merci beaucoup. Depuis Cornebeuf. Donc merci beaucoup na Papa Tigre, merci vraiment encore une fois, merci voilà. merci pour notre cadeau. Est-ce que bino parce que bien ma considération travailler ça mais cadeau d'anniversaire aux États-Unis en tout cas merci beaucoup pour notre gâteau. Merci na ba mélomane tout au barozoli ba ko Rolanda vraiment entre trois pardon. Moi c'est moins difficile les kana 3 na 3 voilà. Émission Nabiso qui toko boteur toujours na ba réflexion donc to pesa ba implice il y a d'autres personnes bon moi c'est comme ça on dirait que notre heure ça non
et ça là quelques personnes au bazwa kango en considération bazali nzamba lola pambola bino na mona ba commentaire et merci na yo moko chacha pour la considération de sous ko ya na plateau voilà. Merci beaucoup CPI, bonjour. Bonjour Chacha, moi la souka ba songi. Bonjour na Papa Tigre, bonsoir, ça dépend R aux vidéo oyo. Papa na Abigail, bambote na libota na mobimba. Mbote na balandi nyonso ya Hot Baskin. Si je me repêche lelo eza vraiment kitoko makasi to solola yango. Merci pe na yo Chacha. Voilà, merci beaucoup en tout cas émission na biso et bandi tobenga kango vraiment masolo parce que to fanda biso misatu to fanda 3 personnes voilà to solo laka. Je pense que na sommaire nanga boyoki déjà sujet na biso ya lelo to zabongo na sujet est-ce que eza utile moi si ya libala akoki pe ko sala musala o ko permettre ye abima na tongo atiki papa na mbetu a sauter makolo ya papa ye ake musala et puis papa pe na tourna ye alamuki ake musala mais maman azate donc mutu na mutu ake ko luka et puis na pokwa baye bazongi bakutani kaka na kati ya ndako. Est-ce que c'est important to bandi émission na biso question na ngeza na mi epasi pays. Merci beaucoup Chacha. Premièrement, nga na oloba eza bien quelque part ya mabe. OK. Na tche mabe pourquoi? Mabe na tche parce que négligence est kota mingi na kati ba couple. Omoni tangu ozoke na musala o sauter papa makolo na mbetu ndo lobi wana o sauter donc oyebite alati sous-vêtement couleur nini oyebite alati sengle est-ce que ça na kati to libanda po mibali bakala mwa ba erreur wana mingi. OK. Est-ce que quand la chemise ezaki ya robonga côté mususu na lobaki eza bien soki eza oza na musala oyo ezo permettre yo il faut bima après mobali na yo eza nango bien ya nango sans problème mais ndeti na nga na esprit oyo nga loba so na nga mwa mobali olinga na nga na divorcer plusieurs fois na ya biso vérité parce que na milobela nga binga na lingaka mutu atia attention epa na nga. OK. À la relation de na mona moi si na senti pe mbali azo s'éloigner trop. Donc na komaka énervé na ninga osakana te. Ozomona il y a de ba maman o ba salaka aza ata on lamela mbali nete. Bana nde batandaka metu. Ba ola le la drame moko msu pendant 2 semaines or drame normalement na ba marié na ba couple drame zaka pona 3 jours. OK. Ce qui est accident moko boyezate et puis na ba moyen pour les amona ba tusu bana ba moyen ba na ba dread délai balale lelo ba longoli voilà ozomona très bien mais vu que ba tusu ba na ba moyen terme susu ana eka na 5 paires à drap susu 3 paires à drap moi ba 3 jours et les kana ozomona ya ko tika mobali oyebite aliaki asalaki nini yango moni infidélité koti ebele et puis to ya divorce et koti ebele sur makambwana et ngana salate lelo koma 50% pour vrai mobali o aza responsable obali mwasi na yo okeneti na mariage donc il faut la capable ya kozwa charge ya mwasi no na bana nga pena na caractère en soi le mobali na ko linga te 50 fois mwasi ekota. Merci beaucoup CPI Simba Karawana pour na to kende vraiment mulaite toza na ndeko mususu a Bianca yepe akopé ça avis na Bianca zanga je pense que webi déjà sujet na part na yo eza mabeto malamu te nga la part na nga eza malamu moi si fois sala omoni ba ton ya ba maman na biso eza ki logique ozomona ba papa na biso lelo na époque ba papa na biso ba université vraiment ba yebaki ngote. OK. Ozomona ba yebaki ngote ba université pa na biso e ko kota na ba 1900 ba 94 ba blomo ya bongo. Ozomona otomonaka ndeko na biso soki roi Congo na
pas roi Congo mais universitaire na biso na Kinshasa aza muta kota ba Congo muta ba côté ya ba Congo central kuna ozomona à l'époque ba papa na biso zaki na 6e année azui diplôme na ye et puis musala eza na facilité ba misala ezaki te le quoi n'époque à lelo ozomona conjoncture ya kala na ya lelo eza deux conjonctures vivre na deux conjonctures différentes ngai na koloba que non kosala eza mabete ozomona mais eza na conscience obike na osala na tiki mobali na tiki bana nanga pour majorité lelo musala vraiment comme tel boye kota mibali ba misala vraiment ya mibali ezana bande kwa mibali ba ozoma misala na passe au moins moi mobali mo baza licencié mais osala vernis baba sibali na mamba non baba sibali na mbangu te par rapport ya makamususu mususu nga mwasi na facilité osala na magasin mobo nga mwasi naza capable okota na restaurant mo na nikasani mobali muso osala ngote ozomona osanti que papa tangi makasi mazui musala te ozomona et permettre ngai peut-être mususu na olamba na cuisine moko boy bafuta nga chaque fin du mois mais le peut on a ba chef cuisinier oui yango na solo bate ya mibali pe bazana bango na pesika ni oyo tozotala ko balancer non ya de femmes mobali osala te to futela ndako ozomona soki yo osala te nga na osala te omona ngote ke neza bongo to perdre garantie na biso bana biso ba otanga te mais soki ezaki ke mobali na nga osala te soit mobali na nga sala nga na salaka bana biso ba otanga na école bien ba ozana éducation mwa kitoko et puis na ndako na biso to kufa nzala te mama yebaka ke neza boye na salaka mais avant na bima il faut na sala devoir na nga ekibo mama ozomona attention na kata musa na bimaka 5 heures nazo obligé faut na repasser mobile na nga chemise il faut na tika senga kitoko na tiki sous-vêtement bien veste mobile na nga kitoko chaussure mobile na nga na bongisi potanga kolamuka na sali petit na nga na tiki likola mesa nga na ke musala ata leki sucre ata sucre kokite donc côté pe mobile rolate la babilamba wana o repasser au moni na opete ceux qui pas bosani chaussette oyeba te ambosana atika la bosana chaussette te parce que nga moko naza mieux placé biloko ana tout il faut na bongsango intact bon voilà le lo ce mobile o salate et que na pe na o salate ba boka biso biloko ba mo futa ndaka batundeni bana ba oliandeni bana ba otanga ndeni mais ça basi nyonso te eza basi mususu ne mobile azo salate ye azo sala donc comme mona mobile torchon yo fandi ya bodepo longa musala oke ko luka te ngana vanda ka na kenaka musala le na ya na poko tungisa ngana lambele te na sokolelo bilamba te ozomona ne omoni place na lobaki mabe eza ebele surtout na ba génération na biso so mobala zuka mo difficulté mukeke yo ne mwasi mobala komo dépendre na yo omona ba manquement ba respect za makasi ya mo lupango wana mo ba fo ba yeba ke mwasi wana nda futa ndako so pe bana ba appartement on me faut yeba il y a des femmes comme ça yango mona ba vrai mibali balingaka ke nenga za boye ye moko zo charge ne à 100%. Ozo comprendre neto aboye to za ba bantu donc kitire na biso to ko bossa na ngote ozo au moins le comment c'est pe lobby nous sommes des bantu oui ce qui peut te bito milat ça peut kaka ba bantu ngo makasi évolution ezalaté changement ezalaté moi ça libala za na soki ba benga ngoni soki nini réunion de travail mo na restaurant na peut-être PDG na bango ou bien peut-être partenaire moko yaki il faut ba kutana ba dîner de nini yango manager chakuna dîner de charité par rapport ba solo masolo musala mais yo za marié oza na rendez-vous mo ya bongo na 18h mobali no yebi ko sisa musala 15h soko mwasi azotala ke nga fona kende nanga et puis yango mona eza mbali ebele baninga mo basina mo basala te pona nini mwasi akokende kuna po ba gagner marché wana par exemple to monaki na film moko ute koleka wa omoni ndeko mobali azwaki sida parce que ya nini po a gagner kaka marché mo na entreprise yango mona lelo makambo komi ebele tala eza likambu ya conscience a mutu oui pesa likambu fidélité. C'est pas dit que le mobile n'a pas sa tenga na moniteur champ. Ozomona
eza na basi ya bongo ba maltraita mibali baza na bango soto bike bazali lokuta baza ebele ozomona mais moi si il faut ça na conscience tant to bala na ezaka pour le meilleur et pour le pire ozomona pire a mobile na ngeza nini meilleur to mobile na ngazaki na musala et le mobile na ngaso kaza na pire te na kokota na monde si je savais te na koluka na bafouer mariage na ngai te ozomona na kozala nebike nazana pona épauler mobile nanga ce mobile nanga suppose oh mais oui comme le charge te et comme la biso basi to zaka bon ngapi na famille nanga ye ko to charge atenga ya famille nanga eza famille nanga bandeko nanga pe bazana ba famille mibali na bango nga d'abord priorité za ndaku nanga eza mobali nanga eza bana nanga po mobali nanga tanga zaki nango akanyela famille nanga motema te apesa famille nanga lozo mobali nanga za nango te ezaki ya une année deux ans ya ezaka ata ya une année ataka ya 6 mois ata ya 6 mois et un devoir nanga pour mobali nanga na ko ndima humiliation te na para mobali nanga ke mobali nanga ba ke place moko ba vandi batumo ba someli masanga 3 bouteilles 4 bouteilles ata ma ya 500 francs mobali nanga za incapable et simba te pananga mobali nanga ako sentir que kaka ndenga bana ko sala d'ailleurs moko opesa ke ba argent de poche mais oui azo méritango sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Na ko permettre mobile nanga kufa na stress. Est-ce que dernier là fait pour ça mamboana? Oui, na rosala pour un temps. OK. Problème so ya ko se passer na ba misala wana. Et na basi akozwa salaire nimbo. Eza ba couple azo salaire nimbo mobile na yebite. Mobile tango na mona obima OK na musala. Papa, ni no komo tu na mama mbongo nanga. Moni wane komi mabe. Mais soki boza na bino ke boyokana na début ya couple na bino. Ke peut-être ya bolingana ki na ki fiança yo sala ya sala ka boyokana bongo 50-50. Mais oyo lisusu peut-être yo si obali. Omoni ke obi mbongo ba pesa nga na ko somba kabelo milaite. Mbongo ba pesa nga kuna na ko chase silté. Na ko kosomba soki elamba te donc na ko luka musala moi parce ba problème ya na misala wana wana mobala ko supporter te tango zo ya na argument ozo akoloba ke na fani mingi apa mbongo akolia opesa nga nini na ke luka musala nga te na somba bilo na posa na nga place wana mabe ekotaka no ya woyoka mobala atie yo donc atie en défi que pona entre ngana yo na musala siko so azwa déjà comme na musala mo salaire a bien o mona génération na biso lelo o réfléchir ku tout o yo so bonde nini yo so tala te ngana za na famille surtout so botem na famille pauvre ngana na famille pauvre libota la biso eza o apesi ozomona déplacement ngana ozoloba ke eza mabe makasi mais moi si faut ça la quelque chose en tango salango na ndenga bien ba maman na biso ba bokoli biso ba ndoteka mais na ya so kata avant ba uti na bazando bitulana yepe na boye aye ko lambela papa mwanzu na muke vite fait mais ya génération na biso ba uti musa ngana fatigué liaka biloko Nathalie alambewa des fois ba ya koti ya matina mbeto atuni atate ke mobali nanga aliaki ana temps servi mobali li na mesa te omoni mobali ablingaka ba pesa ye attention surtout mingi na couple so moi so pesa mobali attention te tala bando tromper jusqu'à et ça rappelle comment encore tromper moi si et ça d'abord et ça reste comme ma volonté et puis na conscience na moko moto na conscience na moko mobali po yango ka tende mto esalo kosa mwasi na yo yango ka te moi bera mike mkiana yango ka te
eloko nyonso to basalaka wana bovandi bosololi place faillite ezali place mabe moko bomoni ke mabe oyo ezomemela biso ekokoma lokola cause ya divorce na biso mpo ani te bovanda bosola yango mais apena mibali misu bazaka bahypocrite balobaka te baotalaka kasi wana eza nde non wana nde ekomaka mabe omonaka ena mutu mosusu okoya ozwa décision na sa kanda mais likambo ono etala esi balamuso na 3h du matin bovandi bolamuki na 3h du matin bovandi non tolobi te eza na bato babala déjà ozomona ezalaka mosusu mo omona mwasi moko mobali moko osale mabe amoni ke tondi abi te naoke perdre mobali na nga 3h du matin alamusi papa bavandi banosolola moni tala place boye tala cause eloko omoni nzela ozolingo banolanda lelo so oza nango te bamiyibi wana baoyeba te baokimo baoseka yo lelo tala boye tala éducation bana biso tosala boye tozongisa boye mobali oyo ya malamu oyo aza na conscience akotangisama na misu aleli mama limbisanga place oyo bolingo esilaki wana na mwasi oyo aza conscience obona mwasi oyo aza na mwasi aza na conscience biso toloba esilaka te akende eloko esilaka na basi baza na conscience te ndako omona yango normal yango omoni to badivorce ezosalama tala shasha ngai aloba ngo ngai lelo soki nzambe apesi ngai libala nakoloba no nzambe alola aza témoin te mobali na ngai abali mwasi na oyebiso na mikumu parce que na mitalaka déjà boye bayebaka mwasa malamu na babiloka mikie evandeli no peut-être mosusu na bana bandeko na ndenge ozala na bango bona bo nga ta bandeko na nga lelo nde bazalaka nga grand fois oyo nga alandi ayisanga bien nga na kotikelo bana na nga tobokola aloba nga bon mpo nini nga mwana nakomisaka mwana camarade na attention na nga ezala pa bana nga balata kitoko bazala ndenge bien basala mwana soki asali mabe kobeta mwana te benga mwana solola na ye ozomona nga soki naloba yango navanda natalaka boye omona couple moko baokabwana mpo mobali alingi libanda yaya mais soki olingi libanda en tout cas sujet wana tokoya nango mpe mbala ya si ozomona bakabani mpo mobali nakelinga libanda ya natika ndako na nga mpo oyo kelinga libanda ya jamais neva nasala yango te ozomona yango bandeko na biso ya basi oyo eza baconseil topesaka mwasi respecter mobali non c'est pas dire que leo comme yo komi kosala ozala au-delà surtout so mwasi aza na grade moko boye na mosala donc likolo mobali asalaka na mosala moko manque respect ezalaka makasi ozomona mpe bakoma na basorti moko boye okomprendre te akovanda kaka boye akovaka pouf bo téléphone abengela déjà mobali na nzela akomi mpe na pene ya rendez-vous alo papa na boso na yebiso te nakei te na réunion mo babengi nga briske ozomona mpasi mabe ezokota nga na grande terme mobo nayebi asalaka aza mpe cadre ka na gouvernement na biso aza vraiment mokonzi kosala maseki te na mobali ne soki obengisi ndenge ezala bareine mosusu babengi ye boye na akenda na mobali na ye wana sikoyo papa otikala na voiture non otikala na voiture te bakoti na restaurant so bango bavandi na table baosala makambo na bango mosa mobali na vandi wa apresente mpe bacollege bakutana na bango ozomona babengaki yo na ba aire moko ta non bango ata ye ata na aire tardif taka mobali ne taka ye ata papa seke papa salaka te non mobali non sala te pour le moment moto osala eza mwasi ozomona eza omoni eza motema moto omoni na moment oso mobali osala te makanisi ekoma ebele seke subasima wana na kati non kaka boye mwasi akomema mobali le problème c'est quoi eza nini peut-être toza bato ozomona mibali baloka bana mikie lelo ekozalaka bozala ndako mobali banda kosala boye na makambo neto esaliki ya mobali mosala esili bakoma mpe na incompréhension bakoma na incompréhension bakoma na bazuwa moko mal placé ata ozosala mabe te ozomona grande sœur wana ebisanga bibianka na mema mobali na ngai teke mpo amona ngai na mwasi malamu te
ay mobali nanga rataki déjà AVC makante komaki déjà kokoma ye ngande nazalaki na bana okende États-Unis na bana osala bona sali bona zongisi bona abi voyage nyonso eyaka nakenda na mobali nanga place nyonso bakotinda nga mission de service ou pas babi na femme mariée nakenda na mobali nanga abi pona nini mobali nanga asali nga bolamu ebele peut-être pe pona za na niveau na za wana mobali wana ateka mai ponga na tanga abana ko senti que quelque chose ya mayele mosanga za tellement intelligente mosanga ifa tanga bona bo siko na mona ka a raisonner lo mo mabe pona nga na ka pasi de fona za na saka ke mobali nanga za na sengo ozomona ba couple bongo ozomona yaya ate ekola pe mkomusumu bana pa fana bi te chérie keka yo monga no kinanga te ana confiance à moi sinae ozomona mais za mibali mususu po atika moi sinae atana kwa somba lipa aobanga oh basi misusu bongo bala bangelo pe bongo foyeba ba mabeza madame moi si mususu alibala bazoya kobima ne kaka na lit conjugal na mbeto ye na mobali na ye ça arrive bajara bongo bazebele eza mibali musu akangi bongo alimbisi yo sikoyo soki mninga alimbisi yo bongo yo moni ezoba ozomona nga na yebi colonel malgré tout molimo ne pe malasa mabele kanda akende na mission de service. Moi, c'est pas ça là, parce que to oui, moi ça sujet parce que to simba tous les deux côtés. To simba place à mibali et puis na place na place au mibali ba mabe to roba ke mibali ba mabe. Place au basi baza mabe to roba ke basi ba mabe. Ozomona, mobala aza ko kende ba place au ba guerre eza pour yo monzo na kabela kitoko. Ekati oza na kabela bien olata bien oza la propre oza na aspect moko ya bien ozomona mobala osala par tous les moyens kaka ke ndako nanga ezala na bien mais yo ozokende obima na pire petit ya quartier yebisanga obima na pire petit ya quartier siko bato bayebe bakuti pire petit kolele okangi na ndako na ye abimisaka abina pi petit na beto masasi te nde pozo bima kanga mnono sima bimisi nanga blolo wana poche abimisa boy asa ne loko te mbongo ka ya bibene ba je pinda ba mbongo ya mabende wana mais comment mobali abengana mwasi te mwasi kima papa ka so andi kolia na mwasi na bana azuka je pinda na ache na mesa ta kangi bo bana bakangi ibutu mama kima ndako alibala bongo pona nini papa va voyager à mingi. Faut yeba aux hommes mariés. Et surtout ba kondi. Akende mission de service. Emsu une année. Otiki mwasi na ona bana. Ye eza nzoto za mutu. Non yango tezela. Yango tezela za ba chacha okimisanga idée. Okimisanga idée. Ezara na kati ya oui ezaka la sujet la biso ozomona soko za mobala malamu moni que na ke déjà place moko boy na sali 6 mois 7 mois rien n'empêche au tinda bien moi sina ya Orlando quelques jours rien n'empêche pour empêcher moi si ça la tête oui ozomona eza na basi misusu soki ba simbi ete amona lokola likole kufi ozomona surtout ceux qui ont au message qui à tout moment nzoto yango moi sina mobile tant ozo sala kaka conscience il faut ça là je suis marié nana ndaku nanga libala donc il faut na yeba moi sina nga za il faut na yeba mobile nanga za eza donc eza réciproque mobile ozo sala za na conscience que nana moi sina nga moi si pour ça na conscience que na mobile nanga eza mibali misunde nga za bongo azo sala mahebe ozo so moi si te moi si na miso ba camarade ni azo maloko mwana musala za na aspect koleka madame ozo mona eza pe na basi mususu moi si azo sala po somba la mobile na ta senglo ya pamba amona ngo perte ozo mona alba ni ke ina bongise na la teki to pa ke kulula libanda ozomona
mobosani ke peut-être ya musu mobali ya mutu asala lelo ya misi ozala na kati ya ndako wana osala mpo bima propre na miso ya bato donc ngai eloko na osengaka na bandeko na biso basi mosala eza nango mabe te kosala eza bien mais il faut tozala na conscience ntango tozosala yango mutu nyonso to faut ozalaka na conscience na vie nzambe ntango asala biso atindaka te ke niokola mutu oyo mpo mutu aza nango te voilà. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi. Tokomi déjà na suka ya émission na biso Darling Love tokomi na suka ya émission par rapport ya makambo Bianca Lobi eloko ko bakisa ezali. Eloko mukie na obakisa koyebisa na basi oyo kosala ebungisa ote ba sens ya responsabilité na en tant qu'une femme. OK. Il faut avoir soin surtout ya mobali na yo. Oyebi ke elamba mwana na koko bomba santé mais elamba mobali ba bomba santé te. OK. Mususu tango yo bombi santé obina osoko semaine na kuna ndeye mukolo okiposa olata chemise wana. Voilà. Donc faut ko zwaka ba soin ya mibali na bino po ya ko simba mutu te. Vous comprenez? Lelo ba deuxième femme ba yeko zwa succès belé parce que basi ya liboso bango moko de ba pesi bango nzela do ba fongoleli bango nzela. Okosala linga avobima oye ba mobali nanga lati chemise à couleur mobali nanga zongisi chemise à couleur. Na mona yaya moko azo akanga mobali neke atrishake na nini. Donc mobali alata bilamba zo mona. Mais azongi abaluki sengle ya kobaluka sous vêtement na sima mabe. Mais ce qu'on sort yo zala kité. Soki peut okipakate parce que on remarqué ya kokanga mutu bongo. La fois apena mwasi o tiraka attention na nyonso. Vous comprenez? Mais soki yo kota la tela kozala kate kota yela ka longolela. Obi Darling Love la kacho malobate eloko lobi ya chose vraie. Ngana mona na boulevard na biso kaka. Maman na papa ba oke musala basala ensemble ba oke musala. Maman kiti akoti na supermarché asala mo mbali ni mwelo mo mukie po mbali pa kele ya musala e pa kele musala ba zoki ta o meti na tongo te na ndaku. E mbali a déposer na place asala ka mbali a continuer. Ba maman ba ka osenga mbongo na nzela. Aya pa papa wa papa kabela nga mbongo Papa batu abimisi porte-monnaie abwaki miso amoni ba mo papa zakira papa na zui 10 000 francs à payer. Moi, ça, là, papa, n'a nzoto. Tola lino butu mobimba. Opesa nga imbonga bondenge nini. Bato batona ma kinwa tema ba yeba ko gérer di kambute. Ba oyo finga papa na ba yeba ndi ko finga papa na. Bata ko simba na nzoto bandi ko simba papa na bi. Mais c'est quoi ça? Osenga imbongo olia bona boy. Mwasine azalaki mokonzi. Allez, moi ça bimi alimentation. À moi il bossa jeep na batu plein. Aya boya tout na be mobana. Akanga moi ça na ndeni. Atuni abi mama. Mobali na bolala kine butu mobimba. OK. Détail biso na kata sengle sengle nini couleur a sengle nini na tina kati. Oya pembe papa na taki sengle couleur a jaune. Atuni sous-vêtement la tia couleur nini. Oya pembe ataki sous sengle za ensemble na ba box ça va na mibal. Moi c'est mtayekine. Moi c'est mon mari. Tola linda kumoko na kitina somba biloko. Na ba no mo sana batuma ba bete ba saima mo sana mama na atombo ki abi tellement bien mozana pona ko sali ba réputation mibal ya batu. Kota na jeep la police mteka bona. Voilà. Et commis ya ba pardon. Non ça kana raison moi si il faut que doit encore attention mobali na yo. C'est très important. O comment na bokomi loko moi. Yo bimi ngana coach. Yo bimi moi na butu ngana koti donc yango mona makambu ezoko mama be soki pe omoni ke mobali na ozo sepela na musala te bato baza kozocha musala liboso oche mobali no na deuxième position wana faut ko rectifier mobali so sepela musala te tika po mo eza mobali mususu ana ba moyen pe na ba mbongo aisa abi mama vanda na mone na se amoboye asala raté asali pela médecine asili si wana abi pela docteur mais mobali akwesi ye ba pete nyonso wana classe nyonso ya nyoko mena atosi pe mobali na vandi obota bana lelo
donc eloko nyonso ezalaka kaka koyokana bato bazosala mosala makasi mobali no alingaka yango te en tout cas na ka wana conseil eza ya kopesa bango on se marie une fois pour la vie. Merci beaucoup. On se marie une fois pour la vie. Émission Nabiso et Suki Awa Bandeko Balandi. Ezalaki bongo entre trois autres fandaka to solo laka to yaka na ba sujet to débatraka Siriango yo sepelaka na ba sujet tia commentaire yela biso pe lisusu ba sujet mususu po ete to fandela yango lisusu to solo la yango to partager yango pe na bandeko mususu yo pe ozana liloba ya ko bakisa na sujet na biso ya lelo bakisa yango kaka na kati ya commentaire et que ça là vraiment qui to komakasa en tout cas bandeko merci beaucoup to komi na suka ya émission na biso CPI to komi na suka na bandaki na Bianca na sukisa na yo to komi na suka bambote na opoto kabwana bambote na batinyo ba olanda biso na Hot Basket bo s'abonner massivement za chaîne eza na ba conception ya kitoko eza na ba conseil ya kitoko okuta biso na pourquoi pas okuta biso na entre trois donc bo s'abonner bo zala wana bo talaka massivement ici na on le na bambote. Merci beaucoup Bianca Zanga bambote. Bambote d'abord na yo moko na Darlene Love na Exo Mikebi et notre manager Papa Tigre et na ba mélomane tout o bazu vraiment libakor la na biso na Hot Basket Hot Basket Hot Basket voilà en tout cas ba de revenir surtout ma bazu libakor la na biso pour continuer et ceux qui yo posa li solo na yo au monique opesa biso entre trois oyo. Nous sommes là pour vous. Donc, en tout cas, vous n'avez jamais déçu. Merci. Merci beaucoup, Nassima Caméra, Tozalaki Bongo, et puis la réalisation, Tozalaki Bongo, na Exode Mikebi, élève de l'air maître. Et voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Hot Basket. Quant à nous, on dit au revoir. Ouais.